africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga de Fatedi. Na année 2026, on peut, Azon Lissus Kokubisa, perfection de Nenga Kosakanate, na ma service naye, sécurité, confort, na régularité, bon, di mélange lundi Lissus na Nenga Kosakanate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibavion de la dernière génération, le col à Airbus A320, pour la destination est na ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 ans mokoka, na service ma client na ye. Ah, CAA, mon CPLC. Bon dimanche à votre abonné, merci aux abonnés de la télévision, la vidéo pour la Lingala journal, il y a peu pour la peuple wapi, de la Tarabino rétro, il y a un faux Lingala journal, il y a peuple pour na peuple, mon collègue lundi, de l'accès qui vient de président et à l'Assemblée nationale, Jean-Michel Samaloukonde, yé à Talissa Kibon, à Sala Kibon, la réunion, na bureau pour na préparer rentrée parlementaire kaka voilà mon collègue lundi, de l'accès qui vient de Premier ministre, madame Judith Soumana Touloukaye, à Sala Kibongo, et la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, va participer à une activité le 8 mars. Nabo Kambeme Jean-Michel Samaloukonde Kenge, bureau ya Sénat, ya République démocratique du Congo, Basanganaki pour préparer rentrée parlementaire il y a mois de mars 2026 où ils allaient prévu le 15 mars, car c'est reporté le 16 mars, dengue le 15 mars, ils allaient coucou il y a dimanche. Réunion présidée na président ya chambre haute ya parlement Jean-Michel Samaloukonde Kenge, batalaki ba grandes orientations nyonse ba travaux parlementaires ya session ya mars 2026, session où ils allaient accès bongo na contrôle parlementaire, ba question mosusu liée la rentrée parlementaire, bureau a abordé point d'actualité lié à la sortie médiatique. Il y a deuxième vice-président du Sénat, Modeste Baatulukwebo, na conférence de presse le 4 mars 2026. Selon rapporteur, il y a Sénat Nefertiti Ngoudianza, bureau a précisé que na clarté nyonso, et bazali kotalisa na opinion nationale et internationale que maloba oyo sénateur Baatulukwebo alobaki pour la question il y a révision tout changement il y a constitution il y a République démocratique du Congo il y a le 18 février 2006, Yango ezalaki bongo na titre personnel, ezali ko engagé institution sénatoriale soki mokete na contexte national marqué na agression ou mboka azali victime, ezali ko senga responsabilité retenue pe sens élevé ya intérêt supérieur ya nation. Bureau bazali kotenir ko attirer attention ba sénateur nyonso pona kozwa ba parole de manière individuelle bai bana ko entretenir confusion te na opinion ndenge Nefertiti atalisaki ba rappeler que institution ya République démocratique du Congo et singeli ezala espace moko ya cohésion ya stabilité pe ya responsabilité politique à ce cadre expression individuelle te on a fragiliser unité nationale. L'intérêt supérieur dans notre bureau ya Sénat azali kotalisa attachement na yena ba idéo ya kimia unité et souveraineté nationale défendu et paye à son excellence chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge rapporteur Abakisaki Bosimba ke Sénat azali ko rappeler na ensemble d'acteurs politiques et institutionnels ko ça la preuve ya discipline républicaine et ya solidarité nationale. ezalaki na kati ya ambiance moko ya kosakana te kaka ndenge ba image ezali kotalisa distingué première dame ya République démocratique du Congo Denise Nyakero Tshisekedi akitaki na siège ya UDPS dimanche 8 mars 2026 pour célébrer journée internationale dédiée na mwasi Bakri Baloyembo na Mabina yango nde ezalaki na rendez-vous pour célébrer Peko Yamba épouse ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki pe lisusu na elomoko ya prière pe ya mobilisation pour na paix épouse ya chef de l'État alosaki message fort ya unité na prière arondaki hommage epai ya maman Marthe Kasalu oyo pona bango atikali modèle à suivre combat na ye discret pembeni ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire tobosana te bitumba nyonso maman mutazala liboso nyonso ezalaki na présence secrétaire général ya UDPS Augustin Kabouya bafam ya UDPS batalisaki lisusu fidélité na bango epai épouse ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo acte d'engagement na bango. Nous nous engageons à porter dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque territoire et dans chaque coin et recoin de la République les messages de l'unité nationale. Simansi
siège ya UDPS na limité Kinshasa, Denis Nyakero Tshisekedi akendaki pe lisusu ko célébrer 8 mars elongo na ba femme ya UNC. Parti politique ya honorable Vital Kamerhe kaka ndenge moko bokoki komona ba femme ya UNC ba manifestaki esengo ya makasi pour la présence ya épouse ya chef de l'État Denis Nyakero Tshisekedi. Pour la paix. La femme s'engage et agit avec responsabilité. En effet, s'engager, c'est refuser l'indifférence, choisir d'être actrice du changement plutôt que simple spectatrice des événements. Natour na bango, ba femme ya UNC, batalise qui soutient total na bango, pe ya leader na bango, Vital Kamerhe et pas épouse ya chef de l'État. Pour na retour ya paix na Est la République démocratique du Congo. Première dame Natour na yepe azanga kite kopesa message à unité na prière pour na mboka. Dans les circonstances difficiles que traverse actuellement notre pays, une telle initiative revêt une signification particulière. Elle nous rappelle que face aux épreuves, l'unité des cœurs, la solidarité et la prière demeurent des forces précieuses pour notre nation. Ba femme ya majorité ya Kinshasa ba célébrer le 8 mars 2026 kitoko na ko lancer ba appel pour la unité paix message na bango fort pour la nation. L'activité à Maître Kennedy Kata soit organisée le 8 mars. Tout le secteur qui bon la journée de ya mokolo ya mardi kaka la journal wana tout le secteur pe ba activité à Maître Pasi Mazoa kaka la journal wana pour le succès tout le secteur commandant ADM ya UPI HP commissaire divisionnaire adjoint Simba Magena Philomène ya a représentant qui bon commissaire général ya PNC na Milulu o ya MONUSCO c'est là qui na cadre ya le 8 mars. C'est Philippe, on a Kaluka. Et Zalaki bon prix d'action à Nenga Kosakanate. Et pendant l'homme de 3K. Kennedy Katasikela, qui c'est l'homme du Saint-Esprit, le chouchou à Bana Kaluka, secrétaire général du parti politique, Alliance Congolaise pour la justice et le développement. Oyo Yaki Awa, et le monde Ngombi à population, Oyo Balanda Kiye, tout mon qui mon secrétaire général adjoint. Il y a ACJD, cadre un peu militante, il y a parti. Coordination, ils ont combien de micro, c'est tu, il y a mon Kennedy Katasikela. Maman, oyo barataki rendez-vous ET. Et dans qui vont mettre des requiem. Oyo seulement qui na cadre à 40 jours, yaliwa, ya mongo ba soldat na ye makasi. Mwana mboka Blaise Mbelo, oyo azalaka kokamba bas ki sangani na Kaluka, oyo za mongo ba structure ya parti. Kolongo Baroise, bakitaki mbala moko na cimetière ya Kitambo. Wabe pa nzoto amoeza kopema, una kirea sala ki dévoilement ya Pierre Tombal, ye moko les leaders sans conquérant à Kaluka. Maître Kennedy Katasikela à solo la Kiboy. Accompagnons l'élite sincère. Donc, on a pour continuer l'élite. Donc, on fera le nécessaire pour qu'ils soient honorés. Donc, on a pour continuer le combat pour qu'il y ait à l'honorer. Il nous a démontré qu'il était un bon soldat. Donc, vraiment, nous, merci d'avoir déconné. On continuera ton combat, mon frère. Merci. Kolongo cimetière, bakitaki na vini basilunda, na mobange na salle événementielle. Oyo ye moko l'homme de 3K Tonga bondi melangai ke awa ezalaki nde siko équipe bazobenga le Real de Madrid vedi koko na coordination ya structure ya Kennedy Katasi oyo ezokambama avec impact pe idéologie et pas cordon molle bakabolaki plus de 3000 pannes mokoka nanu ezalate et pas ya ba maman na cadre ya mois dédié à la femme ba maman batondaki na sengwa kosakana te boyo kandenge balelisaki lokole. En tout cas, excellence, na sepeli, bakamona kiango mensonge, lelo vraiment avec honneur, na maman faille d'attaque des femmes, au kanisingai, on peut s'en aller pour dans un côté. Kennedy Katasi, vraiment nzamba lola apambola e pona likanisi yambala pour akanisi pour la biso ba mama. Ye moko pe cordomol azanga ki malobate alelisa ki lokole. Vraiment te remercier excellence parce que accompagner qui biso na messe, accompagner biso ti na cimetière, te yepe to kabolima pour na ba maman, vraiment action aboye faut ça la continuelle. Mars ezamo na bango ba maman et bongo président de la Ligue des femmes devant acte magistral oyo ya leader sans concurrent Kaluka Kennedy Katasikela alobate azwa 0D. Et na pesi sous merci na secrétaire général na biso ya parti honorable Kennedy Katasikela
mpona milulu oyo organisation oyo mobimba kobandebandeli tino na suka en tout cas accompagner biso organisation ya mes biso nyonso toza awa totika na bapasi na motema parce que même temps vent eyaki po ekweyisa biso ye ayaki kotelemisa susu secrétaire général na biso honorable Kennedy Katasi. Ah oui, Kennedy Katasi change ya bana kaluka mettre plein na nenga kosakana te asali posi ya mesana allez suivre les guides dit vieux jaloux yozo kakaka te kasi Kennedy Katasi kela akobanda ko frapaka yo kaka boye chaque année ti okolela po bino nde tembe bakangaka mopepete di oyoki. Sous les signes d'assainissement, il y a ville ya Kinshasa, et qu'on compatit nabasi, toba maman victime ya ba violence na est mboka na biso, na moi ou dédié à la femme, ne ba femme coordonnatrice, ya ASBL les amis de maître Mpasi Mazoa, ba sobana kebele awa, na espace Mère Yengo, na Bidza Ozone, occasion pour na yemoko, maître Mpasi Mazoa, ba kisele monsieur propre, les tools rayonnantes yangaliem en particulier, mais ya Kinshasa en général, ya honoré moi si, boye likolo et thème international, paix national, bango bataki sous thème na bango, la contribution de la femme quinoise dans l'assainissement de la ville de Kinshasa. Bon di melangai que maman zana mo bangé na part importante, na cadre mo peto, tope assainissement ya ville ya Kinshasa. Nenge madame Esther Kadiombo, coordonnatrice ya ba maman aniatela ki yango c'était lors ya milulu oyo. Avant yemoko monsieur propre, maître Mpasi Mazoa, aya ko marteler lisusu makasi sur l'assainissement, surtout que yemoko, aza secrétaire exécutif na gouvernement Daniel Bumba na ville ya Kinshasa. Atiaka ye mama na po kosakana te na combat contre insalubrité na ville ya Kinshasa. Asengaki boye na ba mama batia bopeto sika bavandi babwaka badeshere bakanivo babisika nyonso te babongisa mpe batia bopeto ezala esika nyonso bavandi kasi lokola ezalaki journée de la femme avant kabola maputa alobaki na bango ke journée oyo eza kaka te basi baya kozwa maputa ndenge asangisaki bango boye kasi opportunité plutôt mpona ye ya kosensibiliser bango makasi sur l'assainissement boye lokola azalaka vrai patriote mpe solidaire akanisaki na mokolo oyo pasi ya basi ya est pe lisusu lokola soutenaka chef de l'état surtout mpona befort asalaka mpona retour ya pe na est asengaki une minute de silence mpona basi ya est nsima ya nyonso akabolaki plus de 500 pani mokoka nesengo bamama ndenge coordonnatrice na bango asololaki biso na kati ya ASBL tolobi tozosoutenir président de la république na bamama nyonso oyo baza viole na est et ya mibale tolobi ke tozosoutenir gouverneur de Kinshasa na baaction na ye oyo azosala ya kini ezobonga notre gouverneur son excellence Daniel Bumba Lubaki mais biso na kati ya ASBL tozali na thème na biso oyo toponaki biso ezali contribution de la femme dans l'assainissement à Kinshasa. Ye moko pe l'étoile rayonnante de Kinshasa, maître Mpasi Mazoa alelisaki lokole. Biso ASBL na biso thème oyo to retenaki particulièrement ezali bongo contribution ya femme quinoise, hein? Pas femme en général mais femme quinoise na assainissement ya ville ya Kinshasa. L'ASBL s'est assigné, entre autres objectifs, ezali assainissement. Et au-delà de ça, étant donné que accompagnera l'action du gouverneur à ville, son excellence Daniel Bumba Lubaki, comme cheval de bataille naye, ezali pe assainissement, ou ezana kati ya programme naye qui ça c'est Zobonga, ndeto monaki to profiter na journée ya lelo pour to sensibiliser ba maman ya ASBL na makambu oyo etali assainissement ya ville ya Kinshasa. Bosimba ke oezambala na ya liboso ya kosala milulu ya boyete pona ba mama aneleki asalaki yango deja na terrain régi na malweka ya mbalo yango awa chemer yengo na ozone pe mikolo zali koya ayebisaki bango kakani bongo kosalisa mobange na cérémonie oyo kosangisa ba chef de rue pe ba quartier pona kosala mobange na assainissement ya ville province ya Kinshasa toujours na vision ya gouverneur ya ville mwana mboka Daniel Bumba Kinshasa ezobonga.
National ça mercredi la sek non set sap asaki milulu moko akafu na Beatrice Hotel kaka national wala la sek no président Tati Lopez organiser ki bon activité monene pona ba maman pona kusukisa moko la mercredi la sek no honorable Hermione Bolumbeye organiser ki café politique na ville ya Lubumbashi. Stratégique Oyo ezalaki inscrit na vision ya président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo a placé réforme et administration publique pe amélioration. Ya ba conditions sociales, ya ba force, ya défense pe ya sécurité. Parmi ba priorité ya action gouvernementale na ye. Atelier Oyo et Sangisaki ebele ya ba membre ya gouvernement Tomoni Bongo, vice-premier ministre en charge ya fonction publique. Son excellence Jean-Pierre Liaou Eboa, Tomonaki pe présence ya vice-premier ministre, ministre ya intérieur sécurité pe ba affaires coutumières. Son excellence Jacquemaine Chabani Louko, Bakisa pe vice-premier ministre, ministre ya défense nationale pe ancien combattant. Son excellence Guy Kabombo Mwadian Vita, Nyonso et Salemaki Nabit ya ko définir dispositif ya gestion spécifique oyo eko permettre amélioration kitoko ya coordination entre ba institution oyo ezali concerné pe ko offrir na ba policier pe ba militaire système moko ezala plus transparent pe mieux adapté na ba réalité professionnelle na bango na yango. Atelier oyo ezalaki constitué na étape moko importante ya consolidation na système ya sécurité sociale moderne pe inclusif capable ya ko répondre na ba attente légitime ya ba force ya défense pe ya sécurité na mabota na bango à travers initiative ya les top managers ya Sensap Tomoni Bongo. Monsieur Junior Mata Melanga oyo a réaffirmé engagement na ye ya ko contribuer na construction ya système ya sécurité sociale ezala cohérent pe plus performant na droite ligne na vision ya chef de l'État oyo ezali ko viser ya ko renforcer efficacité ya l'État pe ko améliorer par conditions sociales ya bato oyo bazali ko veiller mikolo nyonso pour na sécurité pe intégrité territoriale ya République démocratique du Congo. Na micro ya info lingala bolanda directeur ya exploitation ya Sensap mwana mboka Yannick Mavita Mukwanga. Tosangani awa na hôtel Béatrice ezalaki vraiment pour que tout harmoniser na mambetali ba outils au to gérer ba policier na militaire na mambetali régime de sécurité sociale na mona Sensap. Ti les années parce que biso tous déjà na ba outils ba policier na militaire aujourd'hui nous pouvons dire que ça fait déjà une année vraiment qu'on mboka a décidé qui déjà à travers la loi mais aussi dans l'application dans le code ça na Sensap. Baza déjà na Sensap. Mais il y a gérer civil, il y a gérer militaire et ils ont remonté. Ceux qui le par exemple civil à cet accident Boukani, chef n'a pas réclamé la prompte. Mais les militaires et les policiers, ça entre un peu dans la sensibilité, la sécurité, la défense ou la sécurité, la sécurité. Il y a un moment où on doit adapter outils à gestion au besoin pour chaque jour, tout adapter par rapport à mon métal, la police, il y a soda pour que les ala te que ba outil tout ça et ils un peu en contradiction dans monde bango bazala soda bazala policier bazala ba sensibilité si na biso yango donc to c'est ce ko ba outil yango na yango monte o le loi atelier à validation ba outil wana afin to bimisa ba outil malamu pour permettre biso to ba gérer ba policier ba militaire ça là quand ba o sala sangai ils a contre ngai yango tout ça la marambo avec bango tout tenir compte de la réalité la bango en fait tout ça bloqué esengili pour roger bango madame ba travaux ya atelier oyo et c'est clôtura ki mokolo ya vendredi kuna na hôtel Sultani ya Kinshasa na signature moko ya procès verbal entre Sensap la police nationale congolaise pe ba forces armées République démocratique du Congo. Signature yango ezo marqué étape moko importante vers mise en œuvre moko effective ya harmonisation ya ba prestation sociale et ezali désormais ngonga ya kolekana essentiel
pour na ko garantir na ba policier pe ba militaire ba prestation sociale d'une paix effective. SENSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Ata ezali munene ndenge nini sale arupe na ville ya Lubumbashi na province ya Okatanga erefulaki batu na ndenge ya kosakana te na occasion ya échange citoyen oyo ebengami lisolo na docteur organisé epai ya député national ya circonscription électorale ya Moamba na ville ya Kinshasa honorable Hermione Bolumbe boye batu bayaki ebele na bakwen nyonso ya capitale criprifère pe nzinga oyo etalisi preuve moko ya makasi ke honorable Hermione Bolumbe azali kaka po na ville ya Kinshasa te aza na capacité moko ya mobilisation sur le plan national ba jeunes étudiants ba entrepreneurs po na bango bayaki ko discuter sans embâche et longo na meilleur élu ya ville ya Kinshasa po na oyo etali ba droit pe ba devoir na bango. Honorable Hermione Bolumbe abengaki to asingaki ba jeune nyonso na engagement citoyen en faveur ya mboka na biso na période oyo yango ezali agressé lokola na habitude na ye eli yambo amba mama ya makasi mama ya bwanya ayaki maboko pamba te ba entreprise ebele elongo na ba ONG oyo baza na ba document esengeli bazwaki bango nyonso financement ba centaine ya ba jeune ba sepelaki pona ko adhérer na fondation HBO Global Social Protection bango bazwaki na maboko ya présidente ba carte ya adhésion. Boye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala déjà ebele po na bilenge esengeli azala accompagné na ba action moko concrète ndenge eli ya Moamba atalisi. Surtout nous les jeunes politiques, nous devons poser des actions concrètes pour accompagner les efforts du chef de l'État. Il n'est pas le seul. Si nous on a été élus, si toi tu as été nommé, c'est pour accompagner réellement les chefs de l'État. Il ne peut pas être partout. Oui, avant akende na salle Aripe, Bolumbe, Hermione, Mama ya Makasi, Mama ya Bwanya, meilleur élu ya ville ya Kinshasa, azalaki nanu na clinique universitaire ya Lubumbashi, epai wapi aremetaki na cérémonie moko solennelle appareil anesthésique ya sika makasi oyo ezali kotalisa ke ba action oyo ekosetendre to ekokende na ba clinique universitaire nyonso ya mboka. Quand j'ai lancé ces projets de visiter les cliniques universitaires, je me suis dit non, il fallait commencer quelque part. Je suis élu de Kinshasa, mais il fallait commencer à Lubumbashi. C'est un signal fort. Je fais un appel à toutes les autorités. Faites plus que moi. C'est possible. Faites plus que moi. Visitez nos hôpitaux. Durant ce jour naye, na ville ya Lubumbashi, Eli ya Moamba a visitaki pe bana oyo bazwami na bofelina lokola kimbilio epai wapi amemelaki bango ba valise ebele ya bilamba ba chaussures pe ba drap oyo ezali kotalisa ke doute ezali lisusu te. Honorable Hermione Bolumbe mama ya Bwanya mama ya Mayele azali meilleure voix oyo jeunesse congolaise apesi awa na République démocratique du Congo. Député sans frontières yeyo. National soit jeudi tolakisa une délégation parlementaire ya Assemblée nationale et comment qui vont na ville ya Boende complexe scolaire Mompemba les finalistes secondaire bango ba solola ki bongo na inspecteur ya Moamba pour na kutusa journal wala de sécurité a ninga Airbus 320. Rapporteur ya Assemblée nationale, professeur Jack Njoli et Sengekeli et longona délégation ya Assemblée nationale bakomaki na Boende chef-lieu ya province ya Chwapa ezalaki bongo na cadre ya mission parlementaire et information pe ya consultation. Porte-parole ya chambre basse ya parlement azalaki na tête délégation oyo ezalaki composé na ba députés nationaux originaires ya province oyo mingi ba députés nationaux Lilongo Bochili Lori Lokola Isaka François pe Botuli Yaki Zakari bango bakomaki na aéroport national ya Boende. Rapporteur ya Assemblée nationale et longo na délégation na ye bayambamaki na ba autorité politico-administrative ya province ba responsable ba service ya sécurité pe délégation ya ba cadre pe ba militant ya ba parti politique ba bâtisseur ya Congo. Kobanda na aéroport national ya Boende délégation parlementaire bakendaki na gouvernorat ya province epai wapi baprésentaki ba civilité na bango epai ya vice-gouverneur Albert Bokongo Bonko
ekokoma échange na bango ekendaki mingi na objectif ya mission parlementaire na bango pe ba principale préoccupation oyo ezali lié na situation politique sécuritaire administrative ya province na mission parlementaire oyo ezali ko viser kozwa information auprès ya ba autorité provinciale pe ba différentes composantes ya société civile locale pour na meilleure appréciation ya ba réalité ya province ezali bongo na cadre ya démarche oyo bazali kosala pour na kozwa préoccupation oyo elobami epai ya population mingi na makambo etali spoliation présumée ya ba bien ya l'état pe ba conflit foncier na ba différents oyo ezali bongo lié na ba exploitation forestière pe ba construction anarchique na perspective ya délégation parlementaire oyo esalimi série ya ba consultation elongo na ba autorité provinciale ba élus locaux ba membres ya gouvernement provincial pe kozwa ba éléments et informations nécessaires pour na contribuer na renforcement ya autorité ya l'état na province ya Chwapa. Vendredi, tu as une réunion à bureau et à l'Assemblée nationale au Bazar au Bongo, Kobongisa, rentrée parlementaire, Boye Balisuski, président national, il y a Iko, vice-premier ministre, ministre, il y a économie, Mukoko Samba, il y a inauguré qui 3 infrastructures, Oyo, Ezabongo, Kitoko, Kuna, Nambanzangungu, Pona Rosuki Sambo, Bake Poto, Kitoko, Pona Bala Nabino, Zapotiva. Par rapport à la reprise de l'activité parlementaire, Oyo ezali ko se précisé na Assemblée nationale et la République démocratique du Congo pour la session ordinaire ya mars 2026. Ezali ko fongwama officiellement lundi 16 mars na Palais du Peuple na Kinshasa, ndenge ba disposition ya article 115 ya Constitution ezali ko prévoir na ouverture ya session ya mois de mars. Pour na yango rentrée parlementaire au bureau ya Assemblée nationale ba sanganaki na bokambemi ya président honorable Aimé Boje Sangara boyi mingi penza na Palais du Peuple ezalaki pour na ko finaliser ba disposition organisationnelle pe ko arrêter ba grandes orientations ya ba travaux ya session réunion ya préparation oyo et permetaki na bureau ko examiner ba priorité oyo esengeli et marqué session oyo traditionnellement consacré na contrôle parlementaire et action ya gouvernement pe examen ya ba initiative législative déjà oyo ezali enregistré na chambre basse ya parlement. Après 3 mois, il y a intercession où il y a des députés nationaux dans les circonscriptions respectives. Session il y a mars, ils allaient marquer reprise officielle, il y a des travaux parlementaires. Ils allaient s'annoncer particulièrement importante pour un dossier politique, économique, sécuritaire où ils allaient inscrire dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Yango Ezangeli et alimenter le débat dans le hémicycle. Cérémonie solennelle, il y a ouverture, il y a session ordinaire, il y a mars 2026 et que ça les lundi na Palais du Peuple na présence de personnalité politique, diplomatique et institutionnelle ya ndenge na ndenge. Na qualité na ya président national, ya parti politique Union Congolaise, Ikona Mokuse, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, a procédé qui samedi 7 mars 2026 na inauguration il y a 3 infrastructures majeures oyo ezali destinées pour soutenir l'activité économique ya territoire ya Mbanzangungu na province ya Congo central. Ezali bongo 2 ponts pe cabine électronique moko ezali réalisé na bénéfice direct ya population locale. Premier pont oyo euti kotongama ezali bongo na fonds propres ya ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mokoko Samba. Yango ezali situé na village Nzenze pe ezali baptisé Pont Lukazi. Yango ezali kosangisa désormais 8 villages mobimba Lokola, Nzenze, Kititi, Nkunda, Maïdi, Lombo pe village babengi Toma boye bakisana Vioka. Yango ezali bongo ba localité oyo ezali nzinga infrastructure oyo ezali pona objectif ya ko faciliter ba échanges commerciaux entre ba village oyo pe koluka ndenge nini ko renforcer approvisionnement ya marché ya Mbanzangungu. Boye na maloba na ye na occasion oyo président national ya parti politique Union Congolaise Ikona Mokuse Daniel Mokoko Samba atalisaki gratitude na ye envers bakter nyonso oyo ba contribuaki pour la réalisation ya ouvrage oyo pe asengaki na population ba yeba na ko assurer gestion moko responsable pour na ko garantir durabilité alobi azane sengo ya makasi pona oyo euti bongo kosalema
alobi mutu moko na moko esengeli ayeba na koveye pona ko entretenir pe koluka ndenge nini infrastructure oyo etongami eyeba na koumela makasi. Aprofitaki na rencontre oyo elongo na population a constaté que lisusu dégradation ya tronçon oyo ezali korelier route nationale tina pont Lukazi. Yoye a s'engagé makasi pour na soutenir ba effort ya amélioration ya nzela oyo ezali bongo na litomba makasi. Alobi à côté de la bango 4 camions ben pour na améliorer accessibilité na pont oyo ndenge Daniel Mukoko Samba atalisaki ba ouvrage misusu mibale ezalaki inauguré ezali bongo po na koluka kosunga population ayeba na ko bénéficier na yango mingi penza na quartier Loma na cœur ya ville ya Mbanzangungu na province ya Congo central. Deux ponts oyo euti kozala réhabilité yango pe ezalaki rebaptisé pont Voya Yevanga. Oui, littéralement, tokoki ko traduire yango à promettre pe asali yango. Bosimba kena reconnaissance ya initiative oyo ezali ko contribuer pour na ko améliorer mobilité ya ba habitants nyonso ya quartier. Troisième ouvrage ezalaki bongo cabine électronique oyo ezali installé na Kampumpa. Toujours na quartier Loma, yango ezali bongo dénommé Mukoko Sambade. Infrastructure oyo bosimba pe boyeba et ko permettre désormais pour na ko alimenter électricité na Kampumpa pe na zinga na yango. Utuloko ndana ane siengo papa to sepela to fungwama. Coup de chapeau na son excellence Daniel Mukoko Samba po oya saleli biso. Ezaya minene oyo tokobosa na te. Pon oyo ezalaki donc soko utina charge na kati soki nano leki pont oyo te motema ezobeta po bakamion ekweya deja wa bamasa biso ba motar bakweya na ba charge awa misu ba se retrouvaka kuna ba hôpital. Alors to sepeli fort to zipo ya sika donc nyonso ekende bien nzambe vraiment azo lokumu ya coup de chapeau na son excellence. Cérémonie oyo et se clôturaki na ambiance moko ya makasi population bango nyonso bazalaki na esengo komona ke lumière ekomeli bango lisusu na nzela ya cabine électrique oyo population ya territoire ya Mbanzangungu na province ya Congo central bango nyonso batalisi reconnaissance na bango envers mwana na bango Daniel Mukoko Samba oyo azongi directement na ville ya Kinshasa elongo na délégation na yi. Vous avez qu'à pour la colonne info lingala journal pour la proposition que vous savez qui na rétro info lingala vous merci na Fabrice Lundombi avec moi on a sur ma caméra peine na montage Nadine Sona à concourir pour la rédaction du journal au héritier ma pandémie à superviser qui on a la minute option rendez-vous donc vous allez quoi au revoir. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azon lissus kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi lissus na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à Tibabion de la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est na ma province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 motoka na service ma client na ye CAA mo sepelisi.